soki ezotambola basheri bazokwea mayanga. Jeune fille bozali komona wana na nyoka na munoko. Est-ce que azoko sanza nyoka to azoko mela nyoka to qu'est-ce qui s'est passé? Et ça la bibongo na boîte de nuit boko awana Johannesburg ke pesi pasi. Soko azali komela nyoka pona ni ali komela nyoka. Soko ali ko sanza nyoka pona ni ali ko sanza nyoka. Yango bokoyeba awa na émission ya lelo. Histoire esalinga pasi pe mawa. Komona ndeko na biso ya mwasi kotia serpent na munoko boy aza ko sise serpent aza ko sala amour na serpent esali pasi pe mawa. Esali pasi pe mawa. Fille apressé ezalaka nango na litomba moko te. Fille apressé eza na litomba te bandeko na ngai basi bo amfiye te. Bomona ndeko mwasi moko akulaka na mituka ya kano. Bomona ndeko mwasi moko alataka bien. Bomona ndeko mwasi moko avivaka na vie moko ya lix boyebi ndenge nini oyo azwelaka mbongo te. Bomoni balobaka non na 9 jours ezaka ya biso 1 jour ezaka ya nzambe. Bomoni contrat oyo moko azwaki abosani. Bomoni ndenge nzambe a publié ye. Tala tozotala ba image omona ke ndeko na bino mwasi ye aza mutu moko oyo adominaka bisika nyonso to azalaka abimaka na mibala batambongo me botala bavi na ye ana serpent moko oyo asalaka mor na ye po tansusu bapawa na ye emata tansusu bangenge na ye esko masoki ndenge nini on ne sait pas mais je pense bino mo bolandi lisolo bomoni pe ba image kindumba kala ba mama na biso banda kosala mona voix normal mais kindumba lelo ekoma kosangana kana kisi batu bakoma komona ndire nzamba salaka te to po mutu abonga na vie ifasi mbaka kisi tala lelo ba résultat mingi basuma boma nkolo basi banda batomboki tala lokola ka oyo tala jeune fille oyo papa c'est ma image wana jeune fille oyo na Kinshasa plein Kinshasa tala ba photo na ye to défilé ba photo na ye mais koto tala nenga comme liboma pona nini vie appréciée histoire à jeune fille oyo to kobetela bino un jour. Radio Lokole TV balobi ngai mo déjà na fanatique nango déjà Radio Lokole TV à Fiston Pelende en tout cas bolanda landa ngo mingi o awa banti valeur ezalaka te parole de parfum d'hiver nandima na moi passé son andimi donc c'est formidable check ouais balobi bana monde entier ba fanatique tout la maison mère vous ça pas comme les autres inongo balobi tout bossa na te ko s'abonner na page na biso il y a télévision, il y a Fiston Pelende, Radio Lokole TV. Donc Radio Lokole TV Makambo avec Fiston Pelende. Bana tout le monde entier. Bana les rois de la forêt Big Boss. Tous les fanatiques à maison mère, tous les fanatiques à Inongo, avec Fiston Pelende. World de toujours. Tous s'abonner, tous avoir vraie info de la maison mère. En direct de Jobour, toujours World. Yannick Kinia, Yoyebi. Ba fanatique tout ya wenge muzika bo s'abonner na Radio Lokole TV ya Fiston Pelende. Radio Lokole ya Fiston Pelende. Fiston Pelende Radio Lokole. Lubumba Lokole. Linda o yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda lo sako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti e isongolo bana Jobour bana Durban bana Cape Town bana Paris bana Bruxelles Angola Kinshasa monde entier Afrique mobimba babito s'abonner massivement na Lokole TV webi Lokole tanga kara na village la iso likamboza na mboka baole lisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Radio Lokole TV à Fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha Pelende wenjoro.
Mbote na bino bandeko balandi ya radio lokole télévision bisika nyos tubu zwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo et pa wapi biso na bino to kutana ka chaque jour pona ko beta masolo to betaka ezalaka ba histoire vraie oyo bino moko bo pesaka biso lisole ko ozala ya camarade na yo et ko ozala omoni yango quelque part okoki kozala ya ndeko na yo ya mama na ya na yo relative moko songolo ba pesaka lisolo et ça rapporte à nuire bakolo basolo te mais plutôt pour na ko sunga ko peneka ka esika ndeko koi poyo o koyate kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek merci na ba obayebingai te kombo na ngai yango wana bo s'abonner massivement na chaîne na biso oyo radio lokole et pa yo plutôt solo ka biso na bino na lobaka esika to ali awa soki au landi chaîne oyo na suka nango oko tirer profit à quelque chose boke ndaka isikate o soko taliboye ben sanité zali moya kota na papa ezate moya kosala na bani salaka te mais awa na radio lokole papa vandi mama vai ne bonga papa na kiti bana bazokolanda radio lokole o esengote mbote na Yannick Kini ya sponsor officiel ya radio lokole télévision chaîne na biso oyo ngana benga ka le faiseur des millionnaires dragon de la monnaie congolaise Yannick Kini ya umela mbote na Didier Djenga bokula kai Kofo mon ami personnel ya mama metamu kendi wumela mbote na Tijon Lushombo un prince à New York ya mama Fran yone mankambo Rose Rajabu Rajabu TV mbote pesiko na Kisasa yebela kolo miniature okomi ya Rose c'est que bien l'isolé le to ko betela yo ndeko chaque fois miko to bali ko banda bongo ko sala désormais bandeko banda ka biso na radio na audio chaque jour to nous en a tranche spéciale éveil patriotique soutien au FARDC o no so besoin ko leka aleka direct na radio na biso benga biso to tinda biso voice loba tout ce que tu veux pour la motivation ya mboka na biso pour na ba FARDC na biso to ko lekisa yo Lisole lelo bandeko tokozala mukuse tokene mingi te musika mingi te po epesi pasi na lobaka chaque fois soki bozo mona jeune fille azoko tambola na ba évoque na ba supercharge na bituka danser boka moite yo mutu zala ngote content toi de ce que tu as tala likambo sala milelo oyo soki ba lobaka te soki sala makate nana dinga ekondima jeune fille obomoni wana ya zali mongo mutu ya mboka oyo tokotanga kombo te pata mboko bazaka bilinga kasi loko intéressé biso beta po ne kiri na bango wana bazaka na ba congolaise bazaka ba kiri siko ye jeune fille wana obozo mona wana voilà tokozonga la bino mande ko audio bon pesa biso moi chance voilà. Voilà, bande ko bouti ko jeune biso sikoyo na radio mbote na bino besika bozami tozo betali solo ya ba jeune fille oyo bomoni wana photo o bozo mona ba ezali photo ezali mise en scène te ezali bongo photoshop te kasi bozo ko mona nyoka azoko bima na munoko ya jeune fille koto mso azoko kotisa nyoka na munoko na ye et puis azoko seka na ye. Qu'est-ce qui s'est passé? Jeune fille entre le baki te yoko betali solo ce n'est pas pour na ko nuire mais pour na ko pénétrer matoyi et kirina bango bazalaka na ba film super ba congolaise bazalaka mingi ba film fana na Rosebank na Santon alors bango so ba kei ko duma na ba boîte na ba Santon ba mall o esika ba patron pene ya mboko o bayaka na ba patron ba paya bayaka siko ye jeune fille wana baninga ba comprendre te soki baza ebele me ba pointaka misapika ka ye makambo esala makatina Kinshasa au moins ndeko musu pena lati pena bien ya tala na simple soki ba vrai job ba ye batambongo ba ye bazwa kaka ye bakendaka na ye bakoza na ebele bakabolo mona o asana mbongo ebele ye faso kaka fiwa na do ye adomina ka baninga na makiri bon baninga bakoma mona mpe koma na moment normal pona bango nzoka vérité e ko yebana bafanda ki semaine passée na boîte kaka boye ba monika moko muninga na bango abimisi nyoka na saki na ye nyoka ya munene bombe na 5 mètres vidéo ça ndeko so ni vidéo tinda biso senga to kotinelo vidéo na privé po ebika ala YouTube to kotula no vidéo te
bamoni kaka jeune fille wana abandi kosakana na nyoka doki abandi kopakola nyoka na nzoto abandi kopesa nyoka babisi kokota nyoka na munoko do akoti na nyoka na munoko abimisi doki bazosala amour na nyoka na butu wana epesi bato mutu koswa bandeko oyo bakamu tozomona oyo jeune fille wana nde bozomona asakai na nyoka basali amour na nyoka en public bato bazokotala eloko ekamwisi bato ntango esili ndenge wana azongi na ye mpe normal ye moko abandi kobetela baninga na ye oyo bobanga te ndenge bomoni nga wana eza makambo oyo nasalaka yango bomoni so na ye na bamibali boye bazwaka kaka ngai donc ndenge eza ye moko azokoloba bandeko azo sans pudeur tobana français soni te kobanga te azomona yango normal abi nga nakendaki esika moko boye so boni mpe namemi bino do ndenge eza wa nyoka oyo azalaka na ngai donc ngai chaque heure do heure bapesa ye heure moko songolo nini boye ye fo abimaka na nyoka wana soki abimi na nyoka wana alors nayebi te batia ye esprit ya nyoka na kati tobeta masolo ebele awa omona jeune fille mosusu oke na ye boye omona so asisi ozoyoka mpena doki neti mpena oyo muselu na mbetu lokola nyoka bazalaka l'esprit ya nyoka tala vérité bimi abiso nga nake na nyoka ndenge wana donki tana obima mibali nyonso bakomona ngai antuka ngai mpena c'est bon eza nango mabe te eza nango normal sikoyo jour wana toyebi te qu'est-ce qui s'est passé oyo efalaki abima na nyoka soki mpe abosanaki to babimaki deja to nyoka mpo esilaki te alandi ete esika akendaki to mpe efalaki azongi retard on n'a pas compris yango bomoni ye abimisi nyoka abimi kobima na kati ya saki na ye nomba ye moko abimisi ye abandi kosala oyo osala nyoka wana epesi pasi nalobaki tokosala mokuse toyeka kopenie bino ba jeune fille yo jeune fille ozalaka ekire baninga omonaka moninga moko ye adominaka bino ye bapesaka kaka ye mbongo bokele esika moko onga azalaka na chance te moninga nanga mpe aza na chance koleka chance te oyebi kati na ye te tala bavérité bandi kobima bavérité ya boye foka ya radio lokolo télévision esaka bino biango wana ndeko bosabone massivement bopartageaka na Kinshasa na Congo abengaka mafia ya milie bozalaka prêcher te ata bino youtuber yo bandanga ne moto wana na 50,000 abonnés ye vraiment atelo ko balonga te bato batalaka ye oyebi te akenda wapi contente-toi de ce que tu as ozala moi 500 abonnés na yo 600 abonnés kende malembe ti okokisa 1000 abonnés bako monétiser chaîne na yo et puis balozama quelque chose pressete parce qu'il y a des confrères youtubeurs msusu abonni ka sali inane azaka na 600 abonnés 700 abonnés abandi ko tuna muninga osala ki ndenge nini yango poko mona abonnés belé akolaki sa de la malamu te ozana baninga bozalaka na ndaku bino ozana position na bino papa na bino bozuna ye ekoki na o alesaka bino ozana baninga okendaka milieu surtout na kela surtout mina bana o ba finaliste oyebi position na ndaku na bino papa na mama bazali kobunda pona bolia bolata bolala komonaka teke moninga na kutu pana bango papa na bango asalelaka ye boye ntango mosusu papa na bango mpe te ye moko aza na molimo ya nyoka yango bavérité bandi kobima boyi bafi batanga na université collège surtout na Kinshasa même na Belgique na Paris na Afrique si kutu kolobate salami déjà awa ozomona jeune fille déjà 20 21 22 23 25 azo rouler carrosse les lois na évoque lobi kuna supercharge lobi kuna carboy ozo envier muninga ko envier te peut-être ya mona ka pasi koleka yo tala lisolo te omona Afrique du Sud a mi poisa et pesi pasi ya kosakala te bandeko jeune fille penda kitoko boye azo olia nguma te nyoka aosambrase na nyoka asangani na nyoka moi to tise ba terre moi ça te po biso ba papa ya bwania ba mama ya bwania bana balandaka biso pozo comprendre tana ba sangani na nyoka en public bato bazo komona nana ko fusa na bato panza na kata boîte musique katani awa na Santon et pesi pasi tala lisolo ya mokuse tobombelaki bino mpona boyoka topene bino tolobaka biso na radio lokole tozalaka égoïste te tozalaka na bapartenaire boyoka nanu bandeko oyo balandi biso bango bapense nini analyse na bango ezali nini par rapport ya lisolo ya lelo
toko bana bongo na nani to bana na Mama Yolande Balengola TV ye pasala ka banalise kitoko lo sac Mama Balengola pesa biso lecture na yo analyse olobi nini pour la sola mukuse lelo jeune fille azoko sangana nyoka en public azoko pesa nyoko ba bise en public azoko banga te omoni yango ndenge nini lecture na nini Mama Yolande olobi nini. Bonjour papa Fiston Lokole, bonjour na yo. Bonjour na biso pe balandi nyonso tu ya Radio Lokole TV, vraiment ba awa na Radio Lokole TV vraiment nzambe apambola yo papa Fiston Pelende parce que oyela ka biso ba réalité esali pasi pe mawa na ba ona mpe ba yebingai te bolanda kanga mingi na Radio Lokole TV ngai pende kona bino ya mwasi Yolande Balengola nazalaka na chaîne YouTube na ngai vraiment ba ono surtout ba sepelaka na intervention na nga boya ko s'abonner massivement na chaîne na nga pe ko sala nga malamu na Balengola Yolande Balengola télévision Yolande Balengola TV boya ko s'abonner massivement et ko sala ngai malamu papa Fisto Pelende esali pasi makasi esali pasi pe mawa mokili ya lelo bandeko na ngai bo enviete histoire esalinga pasi pe mawa komona ndeko na biso ya mwasi kotia serpent na munoko boy aza ko sise serpent aza ko sala amour na serpent esali pasi pe mawa esali pasi pe mawa fille apressée ezalaka nango na litomba moko te fille apressée eza na litomba te bandeko na ngai basi bo envie te bomonaka ndeko mwasi moko akulaka na mituka ya kano bomonaka ndeko mwasi moko alataka bien bomonaka ndeko mwasi moko avivaka na vie moko ya lix boyebi ndenge nini oyo azwelaka mbongo te bomoni balobaka 99 jours ezalaka ya biso 1 jour ezalaka ya nzambe bomoni contrat oyo ye moko azwaki abosani bomoni ndenge nzambe apiblie ye bomoni nzambe ndenge aexpose ye mpo na nzambe alakisa misala na ye na misu ya bato yo mutu omesana koanvie moninga yo mutu omesana koanvie baninga tala lelo yo oza koanvie moninga aza na mbongo yo oza koanvie moninga aza na vie ya bien boyebi place source nini oyo azwelaka mbongo te bomoni lelo nde nzambe aexpose ye esali pasi makasi esali pasi makasi conseil na kopesa na bino nyonso tu bandeko nyonso tu ya basi pe ya mibali botika vie apresse yango moni lelo tozomona mabe ekoti ebele na mokili mingi nazomona ngo ezozalaka bafille ya moins de 30 ans oyo bazoluka vie apresse oyo bazolukaka baparaître na mokili nzoka nde bazokende kokotaka bamaison nzoka nde bazokende kosimbaka bakisi esali pasi makasi papa Fisto Pelende nalandi yo de début à la fin histoire oyoyo esali pasi makasi nzoka nde aza na ye mutu ya bamaison asinya contrat ava bima kende kosala mosala na ye alalaka nanu na serpent jour wana abosanaki serpent ke kobimela ye na misu ya bato bandeko bokamwa te bino bato boanviaka bomoni conséquence bomoni place mbongo na ye eutaka bomoni place bachance na ye eutaka mbongo na ye eutaka na serpent oyo bachance na ye eutaka na serpent oyo lokola nzambe azalaka nzambe mawa influence na ye koki kobebisa pa entourage na ye nzambe abimisi misala na ye na écran nzambe abimisi misala na ye na poasa mpo ete bino bato bowane koanvie ye bomona source ya place oyo azwaka mbongo bomona source ya place oyo chance na eutaka vraiment nzambe apambolo papa Fisto Pelende oyo memelaka biso bahistoire vrai oyo memelaka biso baréalité bandeko na nga congolais oyo bazali na mboko tozali toyoki biso moko explication ya papa Fisto Pelende histoire oyo esalami na mboko tozali
bandeko nanga congolais botika koanvie toke na vie malembe omoni mutu moko aza danse koleka yo koanvie ye te tanke oza na yesu kangamaka na yesu oza nango yesu na biso asalaka totikaka kolimite nzambe na biso asalaka biso topesaka confiance epai ya nzambe bible eyebisi biso baoyo nyonso tu batelelaka nzambe bayokisamaka soni te biso lelo so toza koyokisama soni parceke tozokaba kondima na biso tozobwaka kondima na biso tozotia kondima na biso na baduti totia kondima na biso na baduti te notre Dieu est vivant nzambe na biso aza na bomoi soki yo placera kondima na yo na place nzambe akosalela yo okokufa te sanke yo mona bikamwa na yo okokufa te sanke bilembo na yo nyonso tu osengaki nzambe ekokisama esali pasi makasi nzambe apambolo papa Fiston Pelende na histoire oyo esali nga chair de poule esali malamu makasi conseil mpo na jeunesse mpo na bana na biso bayebake convier mutu eza mabe vie apressé eza mabe. Merci beaucoup. Merci mama Yolande Balengola TV aza pe na chaîne ndu obiwana bokende pe ko s'abonner kuna asala ba analyse pe kitoko ko betika Yolande Balengola TV o s'abonner pe o sala kitoko mingi boki analyse on mama na biso asali analyse kitoko. Moi je ne comprends pas, il a emprunté quelques deux mots au mama Balengola lobi. Mama kampo to mona ngo ndeko bake ko lia batufi et bake ko sala kingeni boye bake ko sala Brazzaville boye et ça ka ba moins de 30 ans. Qu'est-ce que vous cherchez les jeunes? Bano bakoli mikolo yo bango ba yebi kaka ba o lingala ngana yebi bino boye ba kaka boye ba sango mabe ya kande ba ko parents ba o français je sais bino je sais ya anglais I know mwana boye mama I know papa I know what did you know? Oyebi lokote ba ope ya portugais kunieso nini munuke zaba na yebi bana tala ba conséquences ezo pesa passe je suis en train de me mettre à la place de ce parent parce que elonge pele mona ni visa biso uto bombi mona mais elonge mona ni vidéo eza partout peut-être maman pa yebi na yete ke mwana ye abimaka nyoka tala conséquences sata misaka mutu mpwasaka kaboyi et pesi passe tous en de comme susu ye ndeko Didina TV Didina TV Didina 100 kilo TV ye passe na chaîne na ye analyste kitoko youtubeuse kaka boyo ka lecture na ye par rapport ya histoire lelo mama 100 kilo histoire na yo lecture na yo par rapport à histoire lelo omoni yango ndenge nini mbote na balandino surtout ya radio Lokole TV mbote na papa na Sadek merci na utikolanda émission na yo ndenga bomesano na tolanzango vraiment très bien eza pasi ndena message kolobeza pasi pour na monde lelo yangwana conseil muke na koko pesa par rapport ya émission lelo ezake nazo de nikoyebisa na bandeko na biso mingi pasi oyo bazaka balinga ko envier muninga omoni muninga zwi omoni muninga azotambola na mituka muninga azana bandaku muninga azana vie ya bien yopo olingi okoma kaka ndeti songolo to mpakala or oyebite ba bien nyonso to wana o azana ngo comment elle gagne ça toyebaka te tala tozotala ba image omona ke ndeko na bino mwasi ye aza mutu moka oyo adominaka bisika nyonso to azalaka abimaka na mibala batambungu me botala ba vie na ye ana serpent moko oyo asalaka mor na ye po tansusu bapawa na ye emata tansusu bangengi na ye eskoma soki ndenge nini on ne sait pas mais je pense bino mo bolandi lisolo bomoni mpe baimage eza pasi aza mpe na baninga oyo ya bacongolaise atambulaka na bango donc soto mitolanda omona pe tansusu azwa pe bandeko na biso ba congolaise wana akotsa bango pe tansusu na monde na ye parce que na monde lelo batu bazelaka susu tan nzambe te ekokisama na bavi na bango mutako mona kaka te kingana somi mutuka ngape fona somba kana ko mandeti ye kingana lata kitoko ngape fona sa kana lata ka ndeti ye ya vie pressée ya na tina te oui lelo tala présent non otala lelo ten na ndimi na nga na sacrifier vie na ngai na sacrifier tanso makam na ngai pona ko mandeti fio nga pe na za bien ba mona nga pe mutu na mokili ya à quoi bon sert de gagner le monde entier et perdre ton âme vraiment bien za wapi
oganye mokili mobimba me ozangi lola ya malamu nde ezalaka ke malamu nazanga mais na gagné royaume assure nde yango eloko eza motuya mpona biso bachrétien. Vraiment, on peut savoir de conseil. Tu continues toujours causer la temps en Zambie. Tu as toujours patiente na vie. Tu as toujours patiente na vie parce que la patience paye. C'est vrai, Nzambe soit linga pambola mutu, apambo atuna ka vie mutu te. Apambola mutu selon temps na ye. Yo comme ça mona ke Nzambe na comme dans 50 ans Nzambe tu ko azo pambola ngaka te na lembi na kota na vie ba kisi pona zo mbangu na sala pe ba vie pa bien va na kufa. Ya. Un instant yo ko ta kisi na 50 ans wana etikala ki oka inane tant sous pon Nzamba pambola yo. Omoni ke o perdre vie na yo kaka pamba. O perdre bon mono ozwi amna o kabi yango na diable pour rien. Exemple na pesa abatu mingi ya bandeko na ngai. Totala papa wendo, koko papa kuteme koko wendo. Koko wenda banda muziki depuis na année nini. Asali succès na année nini. To me kamo mukepeta kozwa ka exemple ya papa wendo ya koko wendo. Abanda miziki kalame tala tangu Dieu aye kotombola ye na époque ya dauphin président na biso Musée Laurent Désiré Kabila. Era ekosala nzembo ya franc congolais basali nzembo atokufa pona ekolo mbala moko papa wendo asali succès moko non atikala kosala te na vie. Donc ezwa qui est temps ebelete Dieu l'a béni et après il a rendu l'âme. Mais du moins azwaki o nzamba pesa ki o alaka ki na vie malgré na ngonga suka mais du moins a bénéficier na lipamboli o nzambe akanaka apambo apesa ye. Rien ne sert à courir dans la vie. Rien ne sert à courir dans la vie, mes soeurs. Tolanda vie malembe, tolanda vie elongona nzambe, tozela tan nzambe po ya laka kibiso ekokisama na ba vie na biso. Vie après c'est lelo, ebite lobby. Sort na yo suka na yo ekozala nini vraiment otaka muninga sali boutique ngapena ngasala boutique alata kitoko ngapena alata kitoko ya biso tokenda osomba bilamba na tombola to bima bien te biso tokenda luka ba shop place ba solde des ali tokenda luka ba shop place solde des ali sombongo za na ngote na luki place solde des apo atana lata nga ndeni te mena bima kaka propre biso tozala bien te tolata bien te ya botika kwa mvi aka tango yo za kwa mvi oyebiti azwaki yango ndeni ayesu na butu alalaka te dans na butu kimia ezalaka ete mais yo lalaka na kimia olamukaka na kimia tozela temps nzambe. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc biso ba o tozela nzambe na conseiller pe on de commencer aux occasions la émission na biso ya émission ya papa Fiston Pelende lelo zela temps ya nzambe ekoko kisama l'épargner sur qui encore. Ne perds pas espoir, faut pas perdre ton espoir, gardez toujours espoir na yo et zela ekoko kisama tôt ou tard et pour finir par koko kisama. Je pense à Yangwa Nazaki Nangopo Nakabona Bino Bandeko. Merci Papa Fiston Pelende pour la confiance confiance au PSA surtout. Merci vraiment et mbote na balandino surtout ya Radio Le Collet TV ndenge ye moko papa na sadaka mesana koluba inshallah. Merci vraiment beaucoup et bye bye. Voilà, merci beaucoup maman Didine 100 kg. Hier par la chaîne na ya sala analyse qui toko to kele pe ko s'abonner kuna na simbi pelo ko moko ya lobi wana les panés sur qui encore. Ba to ba sala makambo ezaka ba moins de 30 ans. Na côté ya mibali, na côté ya basi. Ya mibali ko ba doze même ko basi penda ba tomboki. Ta lo ko la ka oyo. La jeune fille, papa, c'est sur ma image. Jeune fille, na Kinshasa, plein Kinshasa. T'as la photo na ye. T'as défilé la photo na ye, mais quand t'as l'air comme liboma. Pour la vie appréciée. Histoire à jeune fille, tu rebêtes la ramine un jour. Tu rebêtes la histoire fille, un jour à comme liboma, mais l'autre rebête ma solo kaka. Comment est-ce qu'elle déco moi si, sans pudeur, alors se promettre à ça l'amour. Na nyoka na misu ya batu abosana ki na yeda habitude ça amour na nyoka posoka bimi en tout cas asa l'esprit à serpent mbele bazoka yi talanta menda bimisi poisa indeko moi si o atambola na ndeko congolaise po bo tuna boito ebi solo ndenge nini atambola na ndeko congolaise après ma camarade yango te bimbo siko sori ndeko moi si oyo azonga ki na ependa ko très bien
mais jusqu'à là bakutana maninga na été sort na yeso ke yebzaki nini tokozonga lisusu to ya kopema no sort na ye et puis si passe to beta ka masono pona ko nuire pona ko penega de ko tala ngai été ya yope to si bande ko basi mi balé to zande ko bali moko et puis on va finir na ba to umela mingité ndeko lecture na yo par rapport à l'histoire de l'Ozaïnine. Le sako tata Sadek Fiston Pelende, Radio Lokole Masolo TV, mbote sika yo pozali. Vraiment, kolanda vraiment émission na yo passe. Eza mawa na ba jeune ya lelo. Conseil ka gratuit. Vie ambango mbango ifutaka te. Vie ambango mbango suka kama bi. Satan apesaka na lombango, mais suka ngo ezalaka mabe. Yango wana ezaka mwa conseil à moke na ko kopesa surtout jeunesse ya lelo. Bolingi vie après pona nini? Kindumba kala ba mama na biso banda ko sala mona voie normal. Mais kindumba lelo ekoma kosangana kana kisi. Batu bakoma komona ndire nzamba sala kate. Do po muta bonga na vie ifasi mbaka kisi. Tala lelo ba résultat mingi basuma boma. Tala lelo ba résultat mingi ba vie baby. Conseil gratuit bandeko. Ko envia kate soko moni ndeko mwasi tonde ko bwale zo mone na ba mituka banda ko enviete mi sepela lo lenge uzali mi sepela lo lenge uzali ndenga sula ka bloka no yebite ya mot bomona ka parmi bino so sa ki numba me moko kaka baso kaka ye ya plia kaka pa ya koto yebi yokuna muteme so kufa pa ya koto yebi ndeko pende kusaba na kiamitie okomona ba camarade mo azala kaka ye kaka makamba daze na kusutuna ngai na salamini na kotika batamuki non nzamba yebio esika ya kota yo yebite ko amfia kate suka na yende balobaka vomir la fin d'une chose qu'est son commencement mingi obalanda vie après ça ba suka kaka mabe à quoi sert okobungisa bomo na yo pona kolanda vie après ça misala oyo batebele bazala ngwa ba jeune fille bele bazala misala oyo ya kokota bunganga oyo pona succès po koma na mbongo po bazwa po mibali balanda kai mais suka na yo Satan pesa na lombango mais ezaka na courte durée pe suka kama be tale la nzambe ndeko na ngai mibali bele bozomona na mituka ashira makambo ebele bele azolata akomiso kindeni ke bande ko mwasi ndenga zwa oyebite potika bilula lula bandeko na ngai makambo abo ete ya kabiso bandeko basi bandeko mibali. Je pense qu'on a pas écolo bayangwana comme conseiller, c'était toujours là votre humble serviteur simple messager pour leader Matumona Congo central c'est ça team conseil spécial ya Radio Lokole Masolo Naleki. Voilà, merci beaucoup to kinde kondenga pesi toli to landa toli wana na robaki to koumela mingi te to betri bina li solo za ikutu mukuse commerce que jeune fille a se retrouver na boîte de nuit na maninga na ye abimi serpent abandi ko embrasser serpent ko ta serpent na monoko ko sala mu na serpent et pesi pito pas les pagailles ni no so wani ni vie appréciée ba jeune fille était abinu ma jeune fille yoka conseil ba maman na biso akarabane ko bana ba 14 15 16 ba yeba ka bane ko ka conseil mais biso mukile ko no android oyo bana ba so ka sous conseil était et pesi passe to suki awalelo. Merci na bino bolandi biso partager ndeko partager mission to bagi e comme ndeko moko na fin fond peut-être yesungi yote ko sunga ndeko moko sikazali to partager toujours et puis to tika ba commentaire na bino et zo sunga ba ndeko pona ba conseil au koti ba tindeli au lien au s'abonner au fini et like vidéo et puis au partager to kutani prochainement d'ici là portez-vous bien santé de fer à tous chap chap. Echara Bonoma. Peignoir, il y a une famille fashion. Donc la mouki a volé un peignoir. Dans les papas, la bonne son mari les a dit non tout. Une famille. Voilà c'est le vêtement. Une famille au monde assis dans le c'est une famille quoi, c'est un modèle, c'est un couleur révélée. Un chapeau, un képi, une famille. Les ensemble,
une famille, on a été, on a ensemble, mais pas moi, il va donc. Là, tu peux oser la petite, là, relax, voilà. Nous sommes une famille. On est une famille. Donc, on a dit ça, nous sommes au Congo, on peut consommer au Congo. Une famille à vous, pour consommer en Congo. Donc, c'est une famille. Ça, ça nous avons la Congo. Comment m'a dit les bêtes, mon bout là. Ça va nous accompagner quoi. Même chacun au côté une famille, la collaboration avec Mercedes. Tu vois, pour tourner là, on a Mercedes. Chacun c'est une famille. C'est une famille fashion. Moi, je suis autant la bembele, je suis pareil. Pour jaquette, c'est une famille, jaquette Oyo. Ma chapeau, c'est une famille. Pour Salino, c'est une famille. Ma chemise naïe, petit de Angola, c'est une famille. Jaquette Oyo. Moni? Hein? Consommons Congo. Merci. Avec un talent, ils veulent tous devenir riches, mais avec un travail,